Pinosa, Loste Prapa de la Castalera Bangradone, Sofra Dobra Kede Gasta, Merato Kopaski Tolerica Bata Garcia, La Profa Catali Bragadone Tesoparia, Le Pronta Richesto Frocotila Bando, Rago Bangraski Robaste, Meketo Rata Bedacato, Rago Basket Tontalina Bangrate Namasto, Rigo Bonta Costa Catolia, Mangrato Prasa Beregasta, Ligosa Catalabrata, Ora Cabasta, Sto Seclebramina Dastia, Licransto Fronte Cagadule Erebanigostos. Oh, blessed be God forevermore. Oh, Kolonzambe kumbono epamba. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Nzambe atsanjolama anetolama azwa lokumu pe masanjoli. Oh, hallelujah. Oh, nzambe aza monene abongi na masanjoli, aza monene abongi na lokumu, abongi na kongumbamela. Oh, kombo na bosanto epambama o nzambe. Oh, hallelujah. Tata molingami tosangani na kombo na yo. Nzambe ya nguya nyonso ndenge maloba no etatoli bisika mibale to misato basangani na kombo na yo. Yo lobi oza na kati na bango. Oza na kati na biso nkolo. Nkolo nzambe ne tosangani na mokili mobimba, presence na yo eza na kati na biso. Epakola mino eza na kati na biso makasi pona koyoka malamu. Oh, nkolo nzambe matondo pona matoi ya bana na yo. Matoi na bango ezwi epakolami. Lengo zofongola makanisi na bango nkolo. Moko nyonso na bango makanisi na bango ezofongoma pona koyanola na maloba na yo, pona koyanola na liloba na yo. Nakomba nkolo Yesu liloba na yo netoma na kati na bango. Kombo na bosanto epambama na kombo ya nkolo Yesu. Amen. Kembo na Nzambe. Hallelujah. Oh, kembo na Nzambe. Na aline sengo mingi lisusu ya kokabola liloba Nzambe na bino boyebi. Ndenge tosangana boye dimanche nyonso na mokili mobimba ezala toujours esengo na ngai ya komema message ya Nzambe epai na bino. Omoni na memela bino message ya Nzambe oyo ezomema bomoi ya Nzambe mpe bozalisami na ye na ndako na bino, na bisika na bino mosala mpe na bomoi na bino. Omoni yango wana maloba Nzambe esalaka ezomema bozalisami ya Nzambe bomoi. Haleluya. Liloba Nzambe lelo ekonetolama na kati na bino paske wana nde bozeli ya Nzambe eza kaka koteya te maloba azopesa biso te kaka mateya koteya bino, kasi ezali bozeli ya moto azoyoka mateya wana azolinga ete abongwana na liloba wana o Nzambe amemeli ye. Ebele moto wana ndenge azoyoka maloba mpe azoyanola na message wana azoparticipe na bomoi wana ya bonzambe, akosepela na bomoi wana ya bonzambe oyo azwi epai ya Nzambe. Haleluya. Kemo na Nzambe na kokabola na bino na oyo ezali kozongisa matondi eza mutuya mingi kozongisa matondi mpona bato ebele bamonaka kozongisa matondi lokola oyo basalaka peut-être na baeglise na bango. Bamsusu basalaka mbala mibale na sanza, bamsusu peut-être basalaka mbala moko. Kalisi eza kaka bosanganika oyo basangana, kasi kozongisa matondi eza koleka wana, kozongisa matondi ezali likolo ya wana, eza moko ya boku ya bokonzi ya Nzambe. Kristo tango azalaki olobela na Petelo na Matthieu chapitre 16 alaki koyebisa na Petelo désolé alobi apesi ye bafongola ya bokonzi ya bonzambe. Bafongola oyo nde biloko efongolaka bikuke bafongola. Alors kozongisa matondi eza moko ya fongola ya bokonzi ya likolo, ezali moko ya bafongola ya bokonzi ya likolo. Eza ka eloko te tozosala, eza motu ya kosala yango, me eza koleka wana, eza bomoi oyo yo bengami mpo omene. En fait ezali oyo tobengi oxygène ya kondima na yo, ezali oxygène ya kondima. Na kotangela bino elongo mosusu kowuta na 1 Thessaloniciens chapitre numéro 5. 1 Thessaloniciens chapitre numéro 5.
You like this. okosepela The nango. Bible says in verse Biblia 18, elobi na it verset says, 18 in everything, abi na give biloko thanks, nyonso for bozongisa this is the matondi will of God po ete in oyo nde Christ mokano ya Jesus Nzambe na Yesu concerning Kristo na oyo in etali yo everything. na biloko nyonso. Now this is really powerful. Sikoyo oyo eza nguya mingi. And then you say to me, Moto Pastor, akoloba give paster, me eske in olingi oloba bad ete situation. ata na basituation Give me mabe, good situation. ata na Even basituation when someone négative, dies, ata soki moto for akufi, example. ndakisa. Yes, that's what God Iyo is saying. yango na He Nzambe says alobi everything na biloko he nyonso needs is ye azoyeba maloba alobi abi na biloko nyonso pesa for this matondi is the will of po God. ete yango nde You know, mokano ya Nzambe. with that is not put in perspective, Soki it motia yango na really looks perspective as though te okotala whatever lokola happens ke is the nyonso will of oyo God. kosalama That's not what the eza mokano ya scripture Nzambe says. te, eza wana te nde bakomami elobi He's telling you in spite azoyebiso of whatever happens, ata nyonso you oyo get the ekoki drift. kosalama In oyoki yango spite sikoyo of whatever na happens, oyo nyonso ezokoma thanksgiving kozongisa in that matondi situation na is likambo God's wana will for you. ezali mokano ya Nzambe mpona Okay, bomoi you na get yo. it? Eske oyoki yango In sikoyo? spite of ata whatever happens, nyonso thanking ekosalama God, kotonda giving Nzambe, God glory kopesa in Nzambe that nkembo circumstance, na in that circonstance wana situation na is likambo God's wana will for you. ezali mokano ya Nzambe mpona bomoi na yo. So Boni it's very important that eyali you motu ya understand the mingi point of thanksgiving to ososola God. kozongisa Why would a matondi man motu thank ya God when kozongisa things matondi go epa bad? Nzambe. Pourquoi moto akopesa Nzambe matondo Why would soki a man makambo thank God when ezotambola things are mabe? not working out well? Kwani moto apesa Nzambe When a matondo man so thank, makambo why would a man ezotambola thank God malamu te? if he was Kwani beaten up for the moto cause of the gospel? akotonda Nzambe The Bible soki tells us babetaki ye about mpona Peter évangile? Biblia eyebisi and biso James, ndenge John nini and the apostles. Petelo, They Jacques pe Jean thanked God baapôtre that they were bapesaki beaten for the Nzambe sake. matondo po You know, ete they give God, babetaki they gave bango God glory mpona bolamu that ya he was Nzambe beaten mpe for his bazongisaki name's sake. They nkembo were so ya excited. Nzambe. Bango balaki na esengo They were so mingi, excited. balaki na esengo. You know, I remember as a young Christian, omoni nga mpe nazokanisa ntango I nalaki attended seven elenge crusades mokristo many, many nakendaki years na ago. croisade mo boye And bambula while I was ebele in that eleki crusade, ntango moto alai na croisade wana somewhere in the midst of the na crusade, katikati ya the croisade weather just changed. climat It was echangeaki, real, ezalaki vraiment some people ran yel, away. bato mosusu You know, bakimi, the weather was so bad. atmosphère Everywhere became ekomaki, dark. climat And it ekomaki was just mabe, pouring of rain. ekomaki molili I said mpe to myself, mbula ebandaki obeta. no, I'm Ngai not na going milobi anywhere. nakokende I esika am moko te, experienced serving na God kolinga on na that. experimente I koservir Nzambe na serving mbula, God na when the weather servir was good. I nazalaki would experimente experience koservir God when the Nzambe weather was ntango climat bad. eza malamu, nalinga And na I did it. experimente I kosalela Nzambe ntango climat eza mabe, epi nasalaki yango natikalaki wana nazokumisa Nzambe. Ebele mpe basalaki yango na ngai ntango nazongaki na ndako nazalaki otonda Nzambe, nalobi Nzambe matondo mpona kopesinga privilège, merci mpona opportunité ya koservir yo na sambula. Oyo nde makambo nazolobela pourkui nakoka kosala ngo. Kasi eza na eloko moko na oyo etali kozongisa matondo oyo Nzambe alobi quel que soit circonstance, ata na situation nyonso. Colossiens chapitre numéro 3. Colossiens chapitre numéro 3. Oh alléluia. Kembo na Nzambe mpona libela. Mokanda ya Colossiens numéro 3 na kotangela bino verset numéro 15. Alobi botika ete kimia ya Nzambe ekonza na mitema na bino po ete na mitema na bino mpe na kobenga elingi oloba ete bobengama na kimia. Alobi tika ete kimia o bobengama nango ekonza na mitema na bino. Oh alléluia, alléluia, alléluia. Alobi bilole bobengami nzoto moko, abi bozongisa matondi, bozongisaka matondi. Aloba lolenge nini ezali motindo, alobi bozongisa matondi, ezali kobengisama, alobi bozongisa matondi. Yabi kozala reconnaissant, ezali kozala na makanisi, kozala conscient, koyeba bafaveur oyo Nzambe atalisi bino, kozala reconnaissant, kozala conscient, kozala au courant, kozala reconnaissant. Yango wana nde makomami ezoloba kozongisa matondo ezali expression, eza expression ya gratitude, yoza reconnaissant. Omoni
a readiness, ezali disposition appreciation to show, appréciation mpona a readiness to show kolakisa appreciation, sorry, disposition ya kolakisa and ya to show kodemontre appréciation kindness. mpe ya It kolakisa entails gentillesse ezali acknowledgement, reconnaissance considération regard, respect respect, sense of obligation, sentiment et obligation see. ya endettement It embodies this thing. ezo incarne makambo nyonso ntango moto azali That's a reconnaissant man that oyo eza is moto showing regard oyo azolakisa for what God respect has done. ya They oyo don't nzambe even show asaleli regard eza baoyo bapesaka to respect te na their eloko fellow men. ata na bato They oyo always bakokani believe na that bango anything they have bakanisaka kaka biloko nyonso baza na is due yango them. ezali ya bango ifo bazwa yango They are happy with you baza na as esengo na long yo as soki you kaka could give to them. okoki kopesa And bango once you soki doesn't seem like bazomona they're lisusu true te anymore, ke yo ozosalela they are bango no elo longer the mosusu same te person bango bazala lisusu bato that ya lolenge shows moko some te regard for oyo you. balaki God olakisa is barespect saying, mpo na yo whether it seems biblia nice elobi or nzambe doesn't alobi seem nice, ata so makambo he said, eza be malamu with to them. oyo eza malamu te zala Be with them. reconnaissant zala reconnaissant Because you see, truly, oloni no man vraiment in Christ moto moko can te na ever be kristo disadvantaged. akoki So kozala in désavantage that understanding, na when compréhension that wana things are seeming ata to go makambo wrong soki ezomonana against you, kezokende mabe see, contre it yo will eventually work for eza your good. éventuellement But kotravaille mpo na bolamu thanksgiving na is yo what carries kasi to go that way. action de grâce eza oyo ezopesa It ngongu will ya mpo allow ekende you na to go that way. direction wana yango nde kotindika yango So ekende the na Bible tells us direction wana here biblia ezoyebisa that be biso awa thankful. na bible ezongisaka matondi It tells us be thankful. bible ezala I will show reconnaissance something else nakolakisa bino in eloko chapter mosusu number 13 of the book na of chapitre numéro 13 ya livre hébreu 13, hébreu Hebrews number 13, hébreu numéro 13 and I read verse na kotangela bino number verset 15. Oh, number 14 verset to 15. 14 totanga 14 na Says, 15 for we have, abi po ete tozali for here have we abi no po continuing cities, awa tozali na ville oyo but we tozala seek kokoba one te to come. kasi tozoluka ville oyo By ekoya him, therefore, have we. na epa na ye By who? The na Lord nzela Jesus. nani haleluya By him, yesu therefore. kristo kolo Let us yesu offer the abi na nzela sacrifice na of ye praise. topesa Let us offer basakrifisi the ya sacrifice of praise basakrifisi ya to masanjoli God continually. ya Did you nzambe just hear that? mikolo To God nyonso eske continually. boyoki yango na nzambe Does it mikolo stop nyonso there? asuki wana te Is the fruit of our lips. alobi ezali bambuma ya Giving bambebo na thanks biso kozongisa matondi to his name. na kombo na ye Giving thanks kozongisa matondi to his name. na kombo na ye That's what God says. yango wana nde nzambe alobi The fruit of our lips. alobi iyi bambuma ya bambebo na What's biso the fruit of something? bambuma ya eloko moko boye eza nini eyi soki oza na goyavie ozala posa omona bagoyave soki oza na nzeta paipai oza na posa omona bapaipai kuna Our lips. kasi ko bambebo na biso bambuma oyo bambebo na biso ekoproduire eligi koloba ete bambuma bambebo na biso eza biloko ya kolia te eza kaka koloba moko charnel te How do we know that we're still alive in God? nini yango toyebi ke toza banzete ya bomoi na nzambe tokobota bambuma biblia nzambe alobi bambuma mbebo na biso ezali kozongisa matondi na kombo na yo kozongisa matondi kozongisa matondi yo ozali kobota bambuma kozongisa matondi eza motuya ke toyekola ndenge nini ya kozala rekonnaissant mpe kopesa matondi ebele bazali bongo te soki baza malamu na yo soki makambo ezokende na ngambo na bango soki bamoni kaka ke makambo ezokende lisusu na nzela na bango te bakochange nzela baza lisusu reconnaissant te moto mosusu alingaki apesa action de grâce na église oyo bazalaki okende alors batali ke azalaki intéressé lisusu okende na église te alobi abi nzambe yango asali nga nini makambo nyonso nalaki nzela nzambe asali elo te nakanisaki eske ayebi lobiko ezali nini eske ayebi lobiko ezali nini eske ayebi nini yango ekosunga na moto azwa mokili mobimba kasi azanga molema na ye ayebi lobiko ezali nini ayebi damnation éternelle ezali eske soki ayebaki ete bomoi wana aza nango ya nzambe ebikisi ye na destruction alingaki azala pour l'éternité reconnaissant
alingaki azala pour éternité reconnaissant. He puts his mind on Mais aonzaka makanisi na ye na bilamba na batelefone na mwasi na the bandako things that men borrow. babiloko oyo bato base They are preoccupaka greater nango blessings from God, brother. ezali na mapamboli ebele kouta na These are nzambe not bandeko houses. oyo eza bandako te oyo eza bilamba te They are God's greater blessings. ezali mapamboli ebele ya Are you minene ya still nzambe there? eske They are bozali God's wana greater blessings. ezali That is babenediction God's minene ya salvation, but he nzambe was not grateful. alors ye azwa lobiko me aza He reconnaissant looks te at others who azodala come in bamosusu oyo baza na mutuka their wedding invitations are out. bainvitation na bango ya mariage ebimi ye akomi oyoka mabe I thought I was going to be that way. abi ngai nakanisi nakokaki ozala bongo nakokaki otambola bongo bandeko basi mpe mibali zwala reconnaissant mpe zongisa action de grâce na mo Candidate for marriage. zala na esengo koza kandida Thankful ya that God mariage blesses even Stephen in- alors reconnaître nzambe eke ata kozala na mbebona zala reconnaissant bible elobi zala reconnaissant biblia elobi ete mbwa oyo aza na bomoi azali koleka kosi oyo akufi yo ozali ata mbwa ya bomoi te me yo oza ekela mwa bomoi na kati ya yesu kristo zala reconnaissant na nzambe mpona oyo nzambe asali na bomoi na yo moni mbala nyonso ntango yesu asala eloko yesu alingi apesala eloko azatondaka nzambe na point ke ntango abukaki lipa na Luc 22 ntango abuki lipa mpe 26 na livre ya Matthieu ntango abuki lipa biblia elobi na biso abi azwaki lipa abi nsima kozongisa matondi abukaki yango nsima kozongisa matondi wana ezalaki symbolique ya offrande na ye yesu amipesaki ye moko epa nzambe na action de grâce na murmure te na baplainte te ye alaki pre ya kokufa liwasoni tala oyo alobi oyo eza nzoto na ngai oyo ebukanaki alobi teke nzoto na ngai oyo babetaki fimbu alobi nzoto na ye oyo bapanzaki ye asalaki yango na kotonda nzambe abi atombolaki yango mpe apesaki matondi ata makila ntango azwaki kopo biblia elobi nsima ya kosala yango lolenge moko asalaki yango bongo apesa ye matondi wana nde oyo ezalaki pire ekoki omela moto na situation wana me yesu apesa ye matondi o moto mote ata liwa ya ekunda ekokaki okange action de grâce eza semence pour la résurrection tango action de grâce epesami eloko moko te kokanga yo wana nde esalamaki mpona yesu ye akomprenaki principe ayebaki ke asalaka eloko moko te apamba te azalaki opesa action de grâce qu'importe situation na ye azongisaki matondi alleluya oyo exactement nzambe alobaki me na makambo nyonso pesa matondi alors ya suka lelo po ete tokokontinue lisusu na teme oyo na otangela bino na Colossiens numéro 5 désolé just a minute. Minute. Oh, thanks be unto God. Oh, matondo epa nzambe. Thanks be unto God. Hallelujah. Thanks be unto God. Matondo epa nzambe. I'll read you from Ephesians chapter number 5. Ephésiens chapitre numéro 5. Mixed it up. Okay. Ephesians number 5. Ephésiens numéro 5. Na kolotanga verset 20 alobi kozongisa matondo na ntango nyonso eske oyoki yango kozongisaka matondo ntango nyonso na biloko nyonso epa nzambe mpe tata na kombo ya nkolo na biso yesu kristo o nkembo na nzambe kopesa matondo ntango nyonso mbala boni alobi ntango nyonso ntango nyonso ntango nyonso ntango nyonso pesa matondi ntango nyonso elingi oloba ata soki batie lettre ya kobengana nga na biro na nga tusa oui pesa matondo ntango nyonso pesa matondo ntango lolenge nini na kotonda nzambe na situation bongo otonda ye mpo aza source na yo aza source na yo biro wana ezalaki source na yo te ezalaki kaka intermédiaire eloko nzambe asalaki mpo autilisaki mpo abenir yo parce que nzambe nde source na yo
ye azotikala ka asusa na yo bakozala babengani yo me nzambe abengani yo te okemo na nzambe yo kopesa matondi ozopesa matondi bakoki kodetache yo me yo oza connecte na bomo ya seko omoni alobi oyo eza bomo ya seko koyeba nzambe na solo mpe yesu kristo oyo atindi wana nde ozali nango yo kokozala désavantage te ata lettre ya kobengana yo ezalaki na biro na yo alobi pesa matondi mpo na nyonso na nzambe mpo na biloko nyonso pesa mpo na biloko nyonso pesa matondi mbala mosusu oyebi oza mwana nzambe oganye ame yo ozokanisa te ke ofo opesa matondi epa nzambe ifo ozala reconnaisse epa nzambe po ete oganye ame wana ifo ozala reconnaisse epa nzambe po ete oganye ame wana wana nde bakristo basengeli bazala mpona biloko nyonso obi o mama na nga aza kanda mingi tantine na nga aza kanda mingi pesa matondo mpona nyonso mpona tante wana ya kanda oncle wana ya kanda oyo yo ozokanisa bon oyebi tolobaki bato baza na kanda parceke bazosala makambo te ndenge biso tozosepela nango en fait nayebi ke bato bazala na kanda kasi biblia elobi pesa matondo mpona biloko nyonso yo ozoyekola yango eza mbela oyo nzambe abengi yo nalobaki na ebandeli ete eza oxygène ya kondima na yo eza oxygène ya kondima na yo biblia elobi abraham azalaki na makasi na kondima mpe azalaki kopesa nkembo na nzambe alaki kaka kotonda na nzambe te ayebaki ke oyo nzambe alobaki ke eza solo ke importe ke libanda ya biloko nyonso ezalaki olakisaki eza malamu eza ya lokuta kasi azongisaki matondo azalaki reconnaisse pa nzambe ke liloba nzambe eza vrai ke liloba nzambe eza facteur eza réalité mpe vérité ya bomoi na ye mpe akumisaki ye mpe anetolaki kombo na ye alleluya bisika nyonso oza sikoyo bisika yo ozali tombola mongongo na yo tombola maboko na yo mpe kumisa nzambe oyambi yesu oyebi nini yango ezala koyeba nzambe eske oyebi elingi olimbola nini ozali na molimo santu oyebi nini ezolo zala reconnaissant ya molimo nzambe oyo eza na kati na yo remercie nzambe mpona lobiko oyo yesu kristo apesi na moko na biso nyonso nalingi ozala reconnaissant mpe s'exprime yo moko epa nzambe tata nzambe topesi yo matondo toza reconnaissant epa na ngolo mpona oyo nyonso osaleli biso na kati ya kristo yesu matondo mpona lobiko wi oyo yobikisi biso matondo que toza reconnaissant tozo reconnaître bolamu na yo tozo reconnaître gentillesse na yo tozo reconnaissant matondo nzambe mpona ebele oyo ebenga babengisami me mike nde baponami matondo po ete oponi biso toza reconnaissant mpa na yo merci mpona mapamboli molimo santo alleluya matondo mpona saint esprit na bomoi na biso molakisi na biso guide na biso moninga na biso moko oyo azokamba biso na banzela ya bomoi matondo mpona molimo santo soki molimo santo te tolinga tozala esika moko te tolinga tozala esika moko te tolinga toexperimente te baprogrès spirituel matondo mpona molimo santo merci mpona kofacilite biso na bomoi kolo topesi yo masanjoli merci mpona kolaisa bolingo na mitema na biso na nzela molimo na yo toza reconnaissant epa na royaume puissance et gloire ezala na kombo ya nkolo yesu kristo na olinga moto moko azotala nga sikoyo nano yamba bomoi ya seko te oyo eza ntango na yo olingi opesa bomoi no epa nzambe nini yango eza utilité ya koyoka liloba nzambe ke oya bisika nzambe alingi ozala te nzambe atinda mwana na ye ya 2000 ans eleki yesu kristo mpona kobikisa humanité mobimba mpe kofuta talo oyo eza lifuti ya lisumu ezali liwa kasi bomoi ya nzambe ezali bomoi ya seko na kala nkombo ya nkolo yesu kristo alingi yo oyamba yesu kristo ondima ete akufa mpo na yo mpe bakunda ye mpo na ntina na yo yo kundama mpe na ye ntango asekwaki mpo na justification na yo wana nde wana soki olingi osala libondeli wana olingi oyamba yesu kristo lokola nkolo mpe mobisi ya bomoi na yo oza na opportunité sikoyo na liboso na yo na kolinga orejoindre nga na priere bisika nyonso ozali na mokili o malamu o nzambe na likolo na kombo ya yesu na ndimi ya yesu azali mwana nzambe
I believe that he died. nandimi ete akufa mpona That masumu he na was ngai raised from the dead. pe asekwa na bawe mpona justification na ngai natatoli sikoyo na monoko na ngai ke yesu Of Nazareth ya is nazareti the Lord ali nkolo of my life. ya bomoi na ngai And I receive eternal nayambi life bomoi ya into seko my na spirit. molimo na ngai I receive nayambi the remission of sin for my kolimisama sins. masumu Thank mpona you, molimo Lord, na for ngai saving matondo me. nkolo mpona I obikisi declare ngai that I'm born natatoli again ete from this life. nabotami mbotama sika kobanda lelo mpona libela Of the Lord Jesus. na kombo ya nkolo yesu Amen. Father God, amen I pray for tata them. na bondeli mpona bana na yo baoyo bapesi bomoi na bango I epai pray that yesu you lelo keep them abi as the okobatela apple of bango your eye. lolenge Pray kobatela that na the name of lisu the na Lord yo Jesus be named. azotatola ete kombo ya Yes, yesu ezala likolo na and bango keep them we from the evil batela and the bango na harm that is mabe in the world. mpe That mabe your nyonso word will ezala be na mokili ke sanctified in liloba them. na yo ene tolama likolo na Yes, bango that they will grow in the ke things of bakola God na makambo ya and nzambe God's word. mpe liloba nzambe Yes, in the we name of the na Lord kombo ya Jesus nkolo Christ. yesu kristo Thank you, Lord. matondo nkolo Thank you, Lord, matondo for nkolo distinguishing them mpona in your kokamboli presence. bango na In the presence na name yo na of kombo Jesus Christ. ya yesu kristo amen Hallelujah. aleluya Well, malamu welcome to the family of God. boyei malamu na Now, nzambe just na know that you're born again. nzambe Now, I'd like oyo to eza write tona to you esalami ya koyebisa that biso you kobotami know mbotama that this is, sika oyebisa you biso ke participated in the sermon oparticipaki and na that kitu you oyo responded when I called for those ozorepondaki who want to give a heart. ndenge bato balingaka bapesa You bomoi na know, bango na epai yesu I'm also excited. The other nga mpe day, I nakosepela was na talking mokolo to mosusu Baba of nalaki mine who olobela cuts my coiffeur na hair. ngai oyo akataka nga He suki was azalaki one day he was cutting my joint, the COVID alaki period, okata and nga I suki preached. na He gave his life to covid Christ. efalaki nateya I ye just found apesa out bomoi na ye he's epai still yesu strong in the nakutani faith, sikoyo ke going to aza church. kaka makasi na I'm kondima so azokende excited. eglize nalaki na esengo And now mingi even as I rejoice over you, nazomona mpe let me know azosepela na that bomoi God na yo has tika saved ete you. nayebaki nzambe Okay? abikisi yo And we're going ok to help you start tokosunga foundations. yo otanga So what's klase ya foundation moboku school? ozomituna Put it école de down. base eza nini eza You nini can kuna get to our komela biso the okoki email address there, na right ba to email us, adresse eza or wana go to the komela biso website. soit kende na Okay? site web na It's biso important that d'accord you are eza motu given ya mingi proper ete foundation. ozwa babase You approprié receive Jesus. You oyambi need to have yesu a proper foundation. esengeli ozwa babase Don't miss that. approprié It's so kozangisa yango important that te you eza motu ya mingi praise osala God. yango So nkembo na nzambe when we come to lolenge church, nalobaka soki we oye do na not église topesaka mabonza this is not parce que a oyo gathering. eza kaka It's te actually a rassemblement service. simple eza Okay? It's mayangani a virtual church. ezali église mayangani ya It's église a virtuelle virtual church. mayangani ya So I'd église like you to virtuelle akolinga have the ete opportunity to give an ozwa offering to God, opportunité ya to kopesa praise offrande epa nzambe mpo for His otonda ye word, mpo na maloba na ye for the blessing mpo na of His mapamboli love. ya bolingo So na if ye you can do that, okoki kosala the yango means, I mean, you can do that bamoyen ya through kosala SPs. yango kosala yango na So what is espis SPs and how to otubi download espi that and effect that is to show kosalela you espi on the screen. na And you can kotelecharge do yango that eza na through écran mpe bank okotala ndenge transfers, nini osala or okosala mpe transfert bancaire you can do virement that bancaire through mobile money. okosala yango If mpe you na live mobile in money DRC, soki for oza example, you vivre can na do that rdc through okosala the yango mobile money platform na called M-Pesa plateforme or the Airtel Money mobile platform. kola Okay? mpesa ou soit airtel money If you d'accord live in Europe, soki oza na europe to na Western bapays nations, occidentaux you can also do that okoki through the kopesa PayPal. mpe na nzela Whatever paypal means you want to give, bamoye give nyonso something. ozolinga osala Be continue grateful. osala Be zala thankful reconnaissant to epa God nzambe for your epa life. nzambe mpo na Praise bomoi God. na yo Well, pembo na until I nzambe come again, tino na kokutana na bino mposo no koya way next week, I want to nakolinga keep ete living yo that life ovivre of bomoi thanksgiving. wana ya action de grâce Hallelujah. God bless you. alleluya nzambe apambola yo